André que de Kinshasa a toda a Kiringiri ya process kwa Kiringiri barabara ndela numéro na Kosani mais toza na Kiringiri na pesa kwa mtu kwa kama mama ile ni tout pour les services de personne à production pour les émissions pour le mariage donc préparons pour le mariage la émission pour le mariage tout ça va m'accompagner tout ça là on prend le tout vrai du vécu tout ça il y a des émissions maman il doit mettre un cahier pour il y a des émissions maman il doit maman la biso kwa sa koli asala asala katia kwa asala katia asala katia kwa ya kale kimana kwa maman to na bi kala kwa maman to na bi maman la bote na on ba tiki to yema ni tiki to ba na maman to na kuta na maman to manda to sona on kitu yeba maman to asala ko na yebi bino ko na le baptiste ko bo le baptiste e lo manda ka Top. Maman to. Vous allez dire. Ah, malu, c'est que ta fleur. Ah, qui musique qui ne peut pas fleur là pour ya. To utu ko cha tale bela ba fait utu ko cha ba te di sala donc to kena pas te di ba fleur et tondi mutu kako donc mutu que tu ne ba fleur est-ce que pas te di ba fleur ça va ça se maman tout ça va donc on a du mal ngena pour la radio fanyo ma ko ni kanye et fa qui se fait solo eh poni maman na se peli ça va to panda bonjour bonne nuit non va bien maman maman ba nalandi yote nalandi yote toko tinga makaka tole mbapete kazi tende kuna muni sante ça va kinya bon plus de bazabi les pas pas zabi zabi c'est peli pour moi on se bana ba on dit kinya za kola obate ndela c'est peli na donc nzambe kana akanisaka mutu atalika momaaalika mo vraiment moyete nasi nzambe nga na kokufa te miso tini nga na sisi yango te songa naza mare vacances nga na sikolesaka te na sikolataka te bonso en tout cas na bino soto bolingaka mama eliani to bolinga misala bino akoponi pour le mariage bolinga kati biso koponi pour mariage eza émission mo eza sociale tosala émission culinaire tosala émission ebele yango na kokuta na mama lourde aza moko ya baactrice ya epai ya Caleb tokeba na nyao pota na banga yeti ya sasa bangsa jalita nyao salon na za ko bisabile que na présenter bino mama lourde mama Anto nga bien mama Anto parce que Antoinette ya kombo ya kombo ya maltika biso Antoinette atika biso kala kasi mama mamit mami wa Yesu na mai mami mama nendo ina mami mwana ngatoba yawa to sa déjà ay diao azayo ali abapugo yawa to so na mama lourde mama Anto a expliqué biso nano mama Anto batu biso ba hotelo ne biso na pour le mariage biso ba ngona bote yo ko s'expliquer o se présenter pas na bango za vraiment nani mama Anto mama lu ba bengi na kombo mama Anto azali moko pas ya Caleb Kebana na groupe Sénat mama to aza mama bana mama to aza yaya baleki mama to aza mama ya bato ebele kaka mama to okay mama to aza mama bana aza yaya bato ebele mama bakoko aza groupe Sénat bana na mama sa wala ya bon bananga théâtre public na lingaka théâtre ndenge mais nazo ko tela kaka groupe ni na okota mais liboso longa azaka na mfani final en tout cas ce jour la semaine il est ganga fona tanaza na vraiment la landelango soka rata ko vraiment j'ai dit na ko lingala ndela
mais on se la salle, on pas locataire, on a besoin de locataire, la moninga boni to solina na locataire na maman ko pas ko bi toujours zo batu to lingi ba mas ko bi mikolo ba jeune ba l'équipe mingi to ba mas la maman le quoi bi nga bi justement abi na bon les arrangés na ya ka lengi ende toi ko na président ya kana boye Dendi peut toquer na petit peu ma continue pour la président ça peut demander na bail demande na so za marié ba facile so ko za fiancé faut fiancé pas signer so ko faut la chrétien passer no peut assigner comme kabisa ke dele o mona ka mosa mutu na télé boye o mona ka mutu na télé boye o ka mosi na ngande nini public télé mosi na ba lande ni télé ba ke ko le sam le faut la ba no ba sali par demande assigner na konse kuna tuza ninga pesa tuninga oye kosala nini ngabi ngai na ye koyeba musala musala te ete liboso nga lite yo koyeba musala pesi demande pesi musala kenga ntango na sisi wana retraite cloche sini koyeba kompani okoti retraite mo leki na pure dans pas passer na kusu leki na passer flavi to leki na délivrance à la retraite 3 jours après il y a délivrance simalangonde OK inde bani ko ça score to bani ko ça retourner milenga na kota kana ye batu na sina ki ba jouer à tel sur batu ye boye ya de batu comme basi ba zo bango au monde ko jouer no kité au monde ko fa mso sala batu za 5 nga dinga za nzambe nga za bango nga mamalu donc na sala ka représenter ba 3 mois bono ke ka ba représenter na mona kaka mukonga la kere peto maka bengi ngai maman to sa pena be peto zo ngamba ngolanda kuzwa 5 teni oya na salon mozo jouer maman na mami film o ngala banana film o so excellence na zaka maman na mami la chat de asala ka ko la caméra te tala bo so di action après que donc ba beta maboko oza déjà maman moi na libala bazo nyokola yo na makuba ko bana mwa muloko bazo onyokola mubala mela de ya juste mubala bi mami bo na bo docteur ngala bandi ali na popoli mbala moko docteur ba sisi ba metenga ko yete ba tuso bala teki caméra couper bala kisi okolo ba non ngata abi en tout cas banda ona tilelonga na rata film si on va filmer surtout oyo marqué biso oyo nini obo to ko se suka film ko se na mama biso sœur Marie Missam c'est na mukhe pasa en paix c'est comme tema mabe ona mabo kilo c'est comme tema mabe ona zekina ona kati film ona inza ba yo pesa kaseti pesa pesa na otana na kati ya tena mutema wana donc il y a des boucles qui sont comme ça il y a besoin que le wana bazali ça ma famille ba foyer nga mo ta bien maman lu obiton ka ba banika bokilo na ngamba na moko azwa telemi avec kota na chambre quand ozala kana ye ba misuto fatika ba bi en tout cas ça solo mango va mutema wa be to ba kaka bon maman to abila malu ko so le banika na salon mutema mabeni maman to sala ndako mo ane moko bongo ba bi ezala ka te abi mais réalité mo mula ka bo président sali scénario mais ça ba histoire vezo le kanaka surtout ba bantu mingi vraiment tout cas ba histoire le ngala kota ngeme message maso ya malu le bisanga ngala le bisate yuto osima mikoko to ganga yesu ni kola podium ya yo oya ngako to tika ngala sala musala ata ko subanyanga bifuna sali bablo mona tire manye na kata sano moyete ata ko sala makam siko limbisanga mama na tuna kaya kama ose ko ngala za mungala na za mbusa mama lo na tsana problem ko na Paris na mama biso mko ya mama biso mko aza mama mko wa Kongo mama na mongo zo nyo kola bokilo na kosaka na te yo sali pe enini théâtre o elobeli ba bokilo azuki ndokota tina chambre ya mwana mama mongo mwana za mwa mobali azokota na chambre ya mwana na ye mama lo to kokola banini conseil ko ba mama mingi bana poto bazo nyo kola basi bana na bango bobe bauti Kishasa mwata musu mwana bengise mama yako to vana me yeta ngoko mama sokota na shamba mwana azo ebisa mwana ke abisa mosa mwana ke yozo la na lix ngana ona na lix te
mwana zolela conseil de kopesa ba mama parce que yo pe ndongo za boye lelo lobi omona kaka lipasa no yaka poto mikili yo wano ye au komo ke na ndoko mwana au bana ndiko la mwana ndenge kopesa na conseil na ba mama oyo ba wuti awa na Kinshasa bana ba bengisi bango bana ba mona ya poto kuna bakomi ko faire chier bana ndoko nyoko la basi ya bana na ndenge kosangana te tongo etani pesa sala boye zongisa boye okopesa ni ba conseil nini ngavima nazokamwa likambo ya poto oyo babokilo ya poto na loba yango omona bokilo azalaki na misisa soki mwasi mwana na ye ye bazosola bien mwasi mwana oyela ye basipe bazoseka soki ababi mama na biso baboti biso mona ta mwa bisengo nakende kaka poto boye so akomi na poto mwasi yango nakomi bana exactement okomona afomi mama bokilo na bakoko ya ye moko azolinga bango susu merci beaucoup bakoko bana awuti na mokongo na ye oyo mwasi ayaki na bango na libala te aboti wana bakomi bambanda babokilo kodongola bakoko bigokoba donc bana na ndako bakomi mal à l'aise mama soko mama mokoso afai na salon bakoko batala tv te oyo yatai kaka yango wana bakotia siko tala bana potoni bazo bana te nani mwana tana kata ndako na bango azala l'aise ozomona wana ezali libelo biki te ntango libelo biki te ngasi na boti mwana na ke na moboko na mwana ezala mwasi ezala mobala ntango mwana asa akoli deja aza susu ya ngai te akosala vie na ye famille na ye me ngai mama ataki naza mama aboti mwana nga mobali wana eza tabu nakele kota na chambre ya mwana na ngai le mosu omona mwana nga to mobali atikala soki silipine na libanda na se po eza chambre na bango bakosala lipoto kaka le mosu mwasi masi na bango seleka moko koya wana na se yo mama siko okende koniata yango to mama okende kosimba yango to mona epai nini mwana nona mwasi na ye basalaka bavoyage na bango okende kokota kuna na chambre omona bite wana eza kindoki po eza kindoki meme babiloko wana bible eboyi yango ezokondana yango jamais biso mona kaka baluba bazala bata bikila boye boye epa mwana kokota te epa mwana kozala mosika epa mwana chambre mwana mpo na ngai namoni baza na raison na bango kasi te omoni biso yanga leka boya masolo to sabu kweza eza ebisha famille omoni biso baluba toza ba chaîne mama mais toza kana loko ba para ba kotse biso na moto biso bakenda pa mwana te biso baluba oyebi ba mama baluba kenda pa bana te mama moluba kokota na toreza mwana ete eske bokelo na yakota mama moluba kokota te mama moluba kenda pa ya mwana soki mwana beli akenda soki mwana aboti no vandika kwa tuluko na keko tala mwana biso makamoza te bapekisa yango banda grand tena o biso olandi mabeba za na pali na pesi mboto biso olanda bala moluba bali ya chino bala pesi pe mboto boti bala kitoko benganda baluba tant babali ababala naki boche mbuza ya bombe ba Serge Lérité bala mo ba Fabrice baluba donc maman bokina za suki ya boti aye na face pour pesi petit avant de ça c'est les baluba wana maman de moni ayi pas moi de oui maman na ta ya kota bo jamais de mais maman ni mo sto mais o maman na zo sa ba moi lelo ba changer pour moi baluba lelo ko ke va d'être ça ba madame moi maman moluba vraiment vandi pe na ndako mwana même moi ne ya mwasi ba vandi bokilo pa zo de kamona maman moluba sona ko bokilo pa alekani et nga mona pe même vomi mal ça ka nga baluba na muri mobali pe alati sengani oyo atie subo ngani nakamusala biso babantu esimbaka te elekeli ngai alala tozonga lisolo mosima mpona bamama bokido mpona kobeya koza kido epa mwana azolala kotia mwasa mwana opanzi likolo oui mobali na bali po ndenge eza na numero 1 eza na papa nsima mama nsima bana de soki papa naza na mboka fo mama naza alala na lixi alia lixi alata lixi mama na moke mwana nguta mwasi azaka na 25 ans mais azalaka lokwa mwana boboti bongo soki mwana osikoya mwasi akeli epuis mwana na ya mwasi akendaka poto azalaka na 2 ans akola kuna mais mwana nekuta mobali aza mwana uta Kinshasa akenda poto okokende na kokende wana bundi abengisi mama sa nini mama ya poto akomi ko bongo soki mama lokwa mwana abengisaki na poto mama akomi ni couple bata komi yango mais ezalaka te etina yiki mama na sangelaka fana na yo bamokutuni baza bato lundi église jeudi église vendredi église dimanche église omona mpe na église kuna mpe aza mama mokambi tala bizali eza mabe makasi
eza mabe biso bamama tosala biso na totika ngo mpenza totika lokola mwali komakoleza ya kobima ya kokende naza ota mingi te me ngai nalingi kosala biso elobu moko oyo moto akolamba ngai mo mpe moto akolamba yebi service retere na nga na akoza bamayeleka na bino boti ntango osango elubu mo botanga mpe nakende tiango na tanga elubu basaki tikanga mpe nasala nini nalanda ngai nalingi kosala biso elubu moko akolia lelo te me nakozonga mbala nsima opesa biso vraiment le meilleur de toi quoi le meilleur de mama lourde te mais le meilleur de mama to eloni bambuza kolamba biso neti toliaka malemba toliaka mbembe alors namoni mpona lelo tokabwana bato baotala biso lemboy comme ça en tout cas merci vraiment nzambe apambola yo tosali mwa mbango mpo lokola ozali makolo ezaki kokende okoya mpe nayeki nalaki te neti kokende banzela nazokende nzambe abatela nazonga samedi comme ça tosala elulu bato tokabwana bango oyebisi bango bato bokabola bango surtout bafani na nga nalingaka bango lokola na kufa mpo bango nde basalaka balobi oza mama bokilo nini kasi mama bokilo balandi yo te naza mama bokilo moko ya bien ngai mpe nde basali nga ngolu nabotika baya mibali nabotaka baya mibali basa bana nanga nayebisaka bango batanga ele nabota bavina akozoti mwana mosuku aza na belgique mwana ya bagrand frère bashalamama bisibisa bagros bizu shalamama bebe degas batata mwasi abana epuis ya liboso bob kianza aza na paris pa lipasa mwasi na ye bob mama elia nitu nakoya 0615 31 69 90 obengi nga kofoto mobali moko akobaya mpenyangulo ya modio mwana moko ya mobali donc soki aleka mwasi ngai efengai bob nayebisi basanga moni bozala na chimene na ketia libozwanga ke ngai naza basi mpe kitoko bana nga mpo baya mibali kitoko nga mona aza malu naza boye mbula ekoti na nzoto mitane malu Ujana sio ujana. Ujana kasi kwa zote galika na molo kwa ujana peka kama. Ujana. Ote lokuta. Biso za ba liopa ba veteran biso tozali. Let's say ba unga kwa na mama na bota mwana. Bino na boni ko abana. Bino bozo anga lokola mama na biso. Ngape na zwi bino go piloter. Na zwi bino papa. Atuka za basa bana anda ba jeune fille. Mete. Teve mate. Basa bana anda ba jeune fille. Za pa polo. biso inga nasengi yo soko oza na 10 euro mwasi naza na beza 10 euro posana liboso mwasi ya mamasi liboso na bima elobi ke liboso nano yo to bapesaki yo domengo na kati ya chaine dede ozalaki na susi yo ada susi mpo lelo so ya mama nanga so abikamata mo eloko ogere oza na esenge okomi bakomi babos bakomi ekomi ebele mais tala ada bapesaki eloko ya monene bongo na kati ya chaine dede bima elobi ke ezalaki na matière précise nyonso bomengo mais lokola nzambe aza souverain amonaka biso na kati ya mitema ntango atali ebimi mutu napesi bomengo oyo likambo nini avandi kaka boye abi te eloko moko ezali ntango abetie pongi donc mobali azwi mwasi oyo bebi ke si trouve une femme trouve le bonheur soki azwi mwasi oyo ya mikolo azwi mpenza mwasi mobali te azola kotambola bilamba etonoka azali kolindenge mosoki aka fi mobali akoma kitoko tala tenti tala nzoto na ye banda azwa mwasi ta ndenge akoma donc atrouve bonheur donc adana azalaki vraiment boye alors yo loko ozalaki na susi mpona mwasi mpona mwasi wa donc ntango olingi mwasi na ofo ozala na esengo na ye osala na numéro 1 mpona ye na bana na yo famille na bino ngai bisaka bana nanga déjà bosi bokite famille na bino ezali yo l'homme quittera son père sa mère s'attachera yo bobi yo na bana na famille no numéro 1 bango akokolasa kuna nakoko déjà basi kitoko jardin na omoni osi bana basi bana kaka kitoko bakokola donc bana nakoko nanga kitoko yebisaka bango fo kimia fo kolinga basi na bino basi bayotala yo oyo moko misu bana poto moma liboso ya blakina zambia nayebi ke mama olobeza ebele ntango mokoto osala elibu na biso oyo etikali tokosolola yango olakisa mpe basi oyo babali mibali ya bambuza ndenge nini mwasi mpe bino mpe basi apoto bomikutisa yo ngai yebisaka bana na ngai papa
solution là aimé quand il y a des éléments tant aussi veut aimer ou bien moi si nous pour moi ça ne m'a pas dit ba bonde la maman attends ali na mbala di a bonde na ko maman de loin za masulaka en tout cas Joël, cache pas. Je l'ai dit ceux qui sont compétents, quand on a que Dieu vous bénisse. God bless you. Tout ensemble comme ça, comme nous avons dit, je vais vous bye bye. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Lélo, mais vous le savez non, Maxi bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être exacté na biso. Oza ko aider biso pour la santé na biso. Oza ko aider mingi ba papa. Ce que mon papa bela ka diabète, papa bela ka tension, ba maladie ndenge na surtout faiblesse sexuelle. Et là maman va couper la caméra na ba bi amone bon ça ba bi oh. Bon, il faut se toquer dans le lieu sacré, dans ce plat, pas ce plat. Faiblesse sexuelle, c'est ce que papa a appelé. Papa a appelé penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce que papa met Maxi, oh c'était vraiment cassé. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, nous autres pour les malemba et aussi là pour papa comme un force, comme un autre colombo. Puis qui va beaucoup nous autres et cause à la danger avec quoi avec Maxi bien-être.